alingi nanga mot de passe pona banda ko naviguer. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Voilà, vous comptez parmi nous, c'est ça notre fierté. Très chers amis internautes, bonjour, bonsoir, meilleurs vœux à vous tous que nous suivez de partout. Nous sommes là, moi c'est Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme riche et la beauté, femme à mon continent bango. Tout. Voilà, je salue d'abord Junior Pidi qui est derrière cette caméra. Comme vous le savez très bien que c'est votre émission Micro Libre. Micro Libre, la émission socio-culturelle, ça parle de société, tout ça. Alors, les lots, na lalou, mais c'est les flamingos. Lalou, babière. Lelo, lalou, mais c'est les wende. Mais curieusement, na liboso el pangunae, mais il n'est pas là. Azate, baby singa o lalou, à quel marché? Merci beaucoup à notre cordon et Kibumba pour la coordination. Maman GH, la maman de cœur, maman de tous les enfants. Merci à mon boss Edo Amani. Meilleur vœu à JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Donc, ça a vraiment plaisir. Très cher ami internaute, Junior Pidi. Namoni la louba bière. Mais c'est les flamingos. Ah, j'ai mis. Mais c'est les flamingos. Bonjour. Ouais, bonjour. J'ai mis le gros bébé. Bonjour, bande de retour à Hollanda biso. Na minute on a meilleur vin na bango pega malamo donc ba tout ba Hollanda. La lou ba bien, na so comprendre té. Na yo luko na parler ba bi nga o ya la lou ake wenzele la parler. C'est quoi na bal kitunga boy. Poani. Mais déjà nous sommes na kitunga boy et là c'est symbole la wenze. Vous comprenez? Donc kitunga boy et là c'est déjà wenze. Pour moi ni batutu ba yebinga la couleur mo ba yebinga. C'est les flamingos, voilà. La louba bière. Voilà. Ba yebi mukonza babar, ba yebi mais c'est flamingo. Mais na hôtel ma bongo té. Na yo fanda na yo boule na bi non. Ndeto kolinga na boye et ça ba wenze mde kolisi biso. De fona zonga lisu authenticité, na zonga lisu na kikala pour pas comprendre que ba wenze nem de kolisa biso. Vous comprenez? Mais c'est les wenze. To bengo bongo. C'est wenze. Donner na ki messe la bar. Nena ki messe flamingo, nesko ko mi messe wenze. Da ba fois messe na sko ko benga messe wenze pona minso makambo ezali na ba wenze. Kitunga oboy, poani. Kifu wenze on faut que kana kitunga ko kipe na sachet. Et pourquoi ka kitunga? Oh, yo bi ba mama kala bandosa wenze na kitunga. O même chasser les lots. Ngana linga toujours kikala. Pour moi de ba mama wa mikolo ba Hollanda biso. Ba mama na biso lo ba mama Brigitte Katanda. Moi si ya papa lycée Katanda, maman na Giverchinto ya na Paris. Ba maman Marie à Santa na à Londres, ba Hollanda biso a Pera Lomi. Parce qu'on va à Londres. Ba yeb makambo na oloba. À l'époque ba mère, surtout même maman na bino, wa botayo. Wa yeb biso ndo sara wenze ma kitunga. Ya moni so kitunga, ça montre des wenze. Donc tous on a déontologie, bonne santé à mouvement, bonne vie de loi. Ouais, déjà na déontologie, santé ça kitoko, ngamorande bo mo na ngayeyo. Et puis précis c'est bon. Dans Maramutu, vraiment ça c'est bon. Bah je viens Noël na bino na batu tout bo Hollanda biso na minute o wenzene makambo. Wenzene makambo kwa kati makambo na tout ningo fasha ibanga ko na l'état po mikolo ko mika l'état ka l'état. Bo bangsenga mabe. Au moins ni ba l'état bonga na mubali ngana na être humain comme mamuna l'état ça ko boma mutu déjà. Bon, ba biso likambo ezali to benga entre nous to sola. Toi ba congolais toi ba jeune. Vous comprenez? C'est le ngana sali o mabe et lo biso moninga na coin. O sunganga te. Or que na sala ke bolamu les romona na coin o sunganga ta bière mon omela ata likaya buna wenze opesa nga ndeka to esuku na ba wenze yango. Voilà donc salutation killer qui laisse babi mota mayele moko na presse mais mayele Henri Modogo na Canada mutu moko 5 bango tout meilleur vœu na yo JB Koumalouta le vrai pétrolier na Dallas. Mon papa JB Koumalouta papa babi fait les keman belé joyeux Noël, joyeux anniversaire. Joyeux Noël, mon papa, JB Koumalouta babi et sur Kotinayo. Les pétroliers dans la Dallas c'est sur Kotinayo. Père, babi wa wenze mais yebi ga bière et cop na ngavani.
Tobetana masolo na ya wenze. Sikotango kene na wenze wala. Obaneno na wenze ya commune nini. Po na mono tamboli mais obandino na commune nini. Kitambo banda to obanena na commune. Bon nga pena na linga mingi. Lena banda makambu nga na linga ko banda pena na fin fond kuna. Maluku. Tu dois suka na Kitambo place commune liboso salamaka. Ozongo mapla ki ça c'est salamaka. Scolette aussi suana ndeto bimana so libanda ya bamboka. Po ba dayi na za international. Tina ba wenze pe ya ba oya ba Dallas wala yo yebia. Na ba wenze la bina yo l'autre démontrer na batuke ba wenze mito zo sala. Et puis wenze c'est le système nango. Nango kaka na maluku wenze ninga liboso ba mama ba kenda penda kokola nga Antonio akenda wenze nini na maluku. Na maluku to sango système boy so to sengi ba papa pesto pesi yango. Na maluku to akina wenze ni papa wenza ngamanzo to tsengo ana kitunga. Ozongo mba ngamanzo to tsengo na kitunga. Papa nani Yesu. Oh, menkolo mopesi ozo pesa makambo zongo mwana donc mwana tu ya maluku binga manzo place sangisaka batu nyonso tout ça okeyo na luka mbisi ona luka fufu na ngamanzo suka na wenze na maluku ekolisi biso na maluku ya mwana ko maluku to bando kitana biso to ko musikona na bakinkole kinkole antele kona minzo wenze we simbaka to benga wenza maboke ozongo momoso zo kita sikona ba mai wana place mo ekomi actuel ba benga ngo nini babe ngo cité d'ambiance omeso okita mai bar moezana chez Claudia na ngambo sko ba wenze ba maboke ba pondu place ba bise baluka ozongo ba wenze la ko lisaka ba ko to sala pe muto betango ba pape na to senti pe que to tambola to solo lat to so tel so parler et ça bien ce que to longo na ba nsena to kita siko na ba nselo na so to longo to pusa na masina omoni masina c'est masina so to sengi papa na siforko to na wenza indu wana wenza indu simbaka masina à l'époque wana wenza indu so to pusani na ko ba quartier 3 papa to na wenza mulondo suka na wenza mulondo bana masina tu ba wenza mulondo so to yesu ko na nenga ba Petro Congo papa to na wenza Livia Petro Congo wenza Livia wana moi je confirme wenza Livia wenza kala ouais wenza Livia ya kale kolisi batu ambiso ko ko tseka ba rai to na wenza Kimbangu oyo sololi wenza Kimbangu na sep okiti siko en tout cas bino bomona jibe kumaluta jemima ana raison jemima apesi nga raison ba moko wenza rai wana wenza Kimbangu na rai na Petro Congo koto sep wana donc wana peneza ba wenze boko libiso kotwana ce que to longo obike oye la lu inspiration o nyoso to boye to betango na suka to bali soko kita net so to community na Petro Congo otanga de anjili njili omoni siko na njili omoni changu mobimba Kimbanze na njili eloko ba chef lié na ba wenze. Vous comprenez? Ce qu'on a ndenga ba njili kuna papa. Babi wenza liboso na njili to ando benga wenza de. Wenza de bana njili ba contredinga lelo ote. Wenza njili, wenza liboso na njili ara wenza de. Oyi place zalaki. Omoni place sala boulevard Kimbuta. Vous comprenez? Entre séparation ya dena 1. Avenue Kitwengi na avenue Sonampangu. Wenza liboso ya njili. Wenza de. Après on a ce qu'on a dit wenza mangobo auto ndo bengo à l'époque wenza chez Kamine et il aura marché central vous comprenez wenza mangobo wenza chez Kamine c'est to longo dina wenza 7 wenza 7 mobimba njili kaka no ya pamba wenza 7 à l'époque et qui marché central place ba dayon so ba biscuit ba savon et ba bilo alimentation na 7 wana c'est to longo dina wenza Chisekedi papa pesa wenza nini ya Chisekedi wenza le actuel wenza 5 c'est to longwana to na papa wenza li solo weba wenza mo bando teka ba tartine na bakwanga na ba soso bakalinga to ndo benga ngo wenza ko fina ozongo mba to na biso to kimba classe to ge kuna to bakwanga to fina bakwanga ba 4 ba tartine bana 4 ba yebi yango entre Ginzau na cercle musique 3 na 4 c'est to longwe sko wana to na wenza munene weza lake kolisi ba wenza 6 wenza si le zali wenza actuel 6 c'est to lembi sikoyo ba mama abi non le to na biso to lesa bana ba pondu en gros ba kisi ko na sekomave c'est na njili ba série ba wenza succès ko na njili yangwana. Voilà donc comment comprendre Eva l'amour à cause de Paris meilleur veut c'est ma wenze katani to taka toning sa panier c'est que za héroïne da Nicolo non c'est là to comme na wenze la ngai hapo na nzimi na Kimbantseke na Kimbantseke sko Kimbantseke loka Kimbantseke ya Gaillard c'est tout ce qu'on retrouve dokolo to na wenza Mobutu ya na Makombo zo comprendre pour Makombo za venir là ba bomi wenza Makombo ba na batu tuna wenza Mobutu le leza actuel wenza Mobutu
so to mati siko kuna bakota ba Afrika papa wenza nini wenza ngandu osoko man wenza ngandu aveni Afrique osoko man so babi non wenza ngandu pusa ni papa na cimetière wenza nini wenza maba pembe na cimetière bana inspiration ozongo pa nkolo wenza maba osoko man c'est ce que to kati na ngama biela papa wenza na biela wenza brasa bana biela tu ya poto ba wenza brasa soki to mati papa na swambanza wenza nini wenza milangi na mabanza soki to lembi papa wenza nini na ferbois wenza ferbois na route mokali wana tuka côté akuna kaka wana siko côté kimanseke soki to bimi entre côté Pascal papa wenza nini wenza Pascal ke karamne wenza ba rebelle we wenza ba rebelle mbolo bakutu no donanga kutu na yeba ta ba wenze wana kutu te wenza ba rebelle eza omoni so leki bekatef moni pona basala ya se wana wenze wana babenga wenza ba rebelle wana yaki manseki to longwe siko na kimbatsi to komisiko okita wana siko to kitnet wapi matete balemba matete siko to na grand marché wana benga matete à l'époque papa yaki wenza nini wenza matete soki wenza matete lesi papa wenza nini wenza bikanga oso comprendre e wana matete papa wenza nini wenza riflar we simbibi ekoli seki ba na matete oso comprendre wana siko matete tokelemba na lemba la beki no batete lemba ouais lemba papa wenza nini wenza super wenza super edati lelo wenza super edati lelo actuel wenza super so to poussa ni papa wenza nini wenza terminus vous comprenez bon comprendre que tozana matonge eza bala mso matonge aboye bala ba mboka ba mona caméra te ba lekaleka na sima voilà wenza terminus we plan wenza terminus yat au moins terminus na droite osane mdo ke anta bification ya ngaba na lemba wenze sawana wana simbisko lemba à l'époque wana voilà donc wana kala wala ba wenza tango kala oh misusu kutu na ba poto bokenda boyebi kutekezala mais ba pesi nga information info line voilà ce que to longo na lemba to pusani après lembe dans la commune limité et la ngaba te ngaba na ngaba siko ba kana marché moko papa marché ngaba yaki nini marché central ngaba yana kianza moni wenza ngaba bango ngaba à l'époque wana bougumestre na bango zaki très méchant ando linga ku tela baba ne ba wenze zala yango salaka wenze mo papa na kosi wenza ngaba zo mo wana kianza papa ebisio okosi si ni ona ti awa zongo koto na kata kitunga nde makambu kitunga wenze bayeba yo na wenze ngaba ya ngwana voilà siko to longola ngaba to kiesi ko mamoko makala to kina papa makala to kina wenza nini wenza mfondo wenza mvondo so to longola wenza mvondo papa wenza nini wenza mawanga o comprendre papa apa mawanga wenza kimpika o mais oui papa so apesi simodotela kitunga bana balia na kitunga wenza kimpika wenza mawanga na wenza mvondo yango simba makala à l'époque makala à l'époque na poto to kene bien limité poto zonga ba yolo à limité ce qu'on tellement gaillard pour bana limité à l'époque wana ba limité ba 12e mairie ba balaki baba na boa vida baba na wenza non banda ya siko yo na kingabwa to kana wenza kowet oh lelo za actuel wenza mbisi we wenza mbisi so voilà so to longo kuna papa wenza nini wenza mbila na point chaud vous comprenez so to longo na papa wenza nini wenza mabulu wana esimba na kingabwa place ba ali ba kata na oseka ba comprendre que non la loi zongisi biso à l'époque ba wenzo kolisi biso wana kingabwa siko so tuna mumbele papa mumbele wenza luza na mumbele wenza luza so ba bino papa kuna papa apa luza wenza mabaya la luza randoki wenze kambuzo sala na le répertoire o ezo kimate na comprendre wenze lalu wenza mabaya o simba ki batu meniza ta kalele kingasani tosoma mabaya wapi na wenza mumbele wana mumbele siko ba koto ba limiter kuna ba bana bo vida alimentation bakengo bazai kuna ba chisekedi bo bana alimentation mais siko ba biso a petit peuple to ndo siko kingabwa tozomie mambisa mai to seli papa liboke papa li siko to longwe siko limiter to koti siko penana ka to banini yolo kalamu bimba yolo matonge voilà to kenango na ba quartier to bana siko na yolo papa wenza ni ya yolo
wenza kimwenza. We wenza kimwenza place ali. Yolo medical na ngambu bwe wenze wana. Bana benga wenza kimwenza. Papa wenza kimwenza. Wenza kapela. We wenza kapela place ali. Croisement ya kapela na kimwenza. Wenza pembe na maître toro. Zo comprendre. So to qu'est-ce qu'on a ezo. Papa wenza nini? Wenza ezo. Zo comprendre. Papa wenza ezo, wenza kale. Toto zo ngo toto ngo na kitunga. Papa, apa wenza kale, wenza mukie. Wana bana ezo tu ba hebiango. So so to longwa kuna to na matonge. Ah place to ça na matonge. Matonge nde makambo. Matonge c'est matonge papa mbaloba. Papa, matonge. Papa matonge, wenza Jakarta. Wenda kala. Elisa tutina ba 1 2 3 ba olia kaka na Jakarta. So to longwa na papa. Apa Jakarta. Aina biso wenza ponga bi. Olo to mabenga wenza vista. Mateba. Mama GH kala mingi te ba otanga kombo ya wenza commune ayo pour que ça la bien. On fait la marche to tambo na biso to okene na biso parce que baki Congo ezamboka na biso onyo so to boye. Tango benga papa. Wana sko Yesu Masia alo peso ba inspiration. Papa zo pesa. To baki wenze ezo ya papa. Papa bi non. Tina lola pe kuna to pesa ngo. Na lola wenza lola. Wenza lola. Oh, wenzo Yesu panzaka na bobe sa temple papa. Wenza temple. Wenza temple. Wenza temple. Wa matonge bazui to qu'est-ce qu'on kauka? Ta kauka. Na kauka papa. Wenza makolongulu. Na ebia. Après ça seul mo pe za balila de côté wana na. Boko tuna bango moko. Base. Nga base te, po base komia. Base da nada. Nga boko tuna na bino moko. Nazui bien nazui te. Wenza makolongulu na kazu. To qu'est-ce qu'on kimbangu? Papa kimbangu. Wenza Mariano. Parce que laisse biso makwala. Wenze. Et laisse biso makwala. Likaba makwala. Ba mama na zo bana poto. Ba yebi. Balia makwala. Zo man, wana siku yaki nini oyo? Mariano kimbangu. Naba carburant. Tu wana. Et laisse biso wana na Mariano sangisi ba copie tout Mariano. Wana kalamu to leki wana. To leki kalamu to comme siko kozonga yelo ka to longa kalamu to esiko to ko ya wapi ngiri. Ngiri bandeng mona ngaba. Deni. Bazaka na wenze moko. Oh Mobutu atika ka l'époque wana. Wenza bayaka. Mais Mariano ça na ngiri. Mariano ça non. Mariano Kimbangu à l'époque wa bengo Fokobel. Quartier l'indépendance. Vous comprenez? Fokobel. Dans l'époque wana. Bon baka na wenze moko. Toke. Siko to longa na ngiri to koti siko Kasavu. Kasavu na rappeler bana poto à l'époque. Banda bengo Dendal. Dendal l'époque ba. Commune à Dendal. Parce qu'on a bango na Dendal, papa, toi qui na wenza nini? Wenza Masimanimba. Oh Masimanimba ti lelo so boko la batu. Masimanimba Mobutu atika. Kala ya ka. Mobutu aka piétiner ngo boye, ba boye non papa. Ko piétiner wenza te. Zo mba so to longo na Masimanimba. Papa, wenza nini? Wenza kanda. Oh ti lo ba dépôt ozo mona na kanda. Parce que par wana, papa, marcha Gambela. Le plus grand marché à Kala. Oh, Gambela koute yelo ba. Tikango. Kala moins cher, ti lelo za ka pia bien. Les gars va voter alingi akasima mbatike ba mama na balié. Akufika ça veut akufela bongo. Mama Gambe mbalia. Alinga longo na système wa futa tike. Ba mère ba obizo bika yozo longo na biso bika nde balié. Longo siko Kasavubu to poussa siko yo wa lingwala. À l'époque lingwala yaki Saint-Jean. Wana killer saebi. Wana komila ba killer. Ezaki Saint-Jean à l'époque, bana lingwala baebi. Wana wenze. Donc ba tosko le wenzarai. Oui wenzarai. Wenzarai wenda ba esui. Wenda ba esui. Voilà, l'avenir me donnera raison. Vous comprenez? C'est ce que de longo wana. Papa, wenza Kalembelembe. La plus grand marché Kalembelembe. Oh le on a pesa ki maloba kuna ba clôtirango. Na bino quand même oza wenzemo ba Belge batika. Ba kotika ngo boyete. Il faut quand même réhabilitation. C'est rétro to réhabiliter combien? Mais oui, wenzezo ya. Commune à Kisasa. Toi qui na Zigida. Oyo ki fabrica sa MB Zigida. Papa na kosi Zigida. À part Zigida papa, toi qui na Tipika. Ayo viva Tipika. Tipika bata bakufa. Yo ki no moi amuki à l'époque. Bibi ajna. Obi. Bibi ajna. Ça me montre. Ça me montre ni. Tipika. On comprend? À l'époque on a papa. Toi qui na Pongabi, oui Pongabi. Pongabi ayi wenza kala. L'époque bano bengo ponka savubu. Nanga mo ponka savubu nanga mo Pongabi. Vous comprenez? Ayo yo ki no moi. Tango Pongabi na zalate. Yo ki no moi amuki. Ba vis-à-vis ba tout ça yo ki no moi amuki.
Ozo comprendre. Cabine. OK pont cabine. Eh pont cabine. Pont cabine. Ko bino bana boko la sika bebi koloba ti bozo pont cabine. Pont cabine, pont cabine victoire. Wana suka ina commune akini. Sikoto longo na so ba commune na sto kiti sikoyo Barumbu. Commune na bango, commune na bango. Omoni Barumbu. Papa Barumbu. Papa ba wenza libulu. Wenza libulu ba taka ba semelle, ba chaussures, na yebiango etoboka. Kozonga. Wenza libulu. Barumbu. Wenza libulu. Kala tika. Zana ngo kila simba. Wenza libulu. Kuna kopi tu. Oyo wenza tipo. Kuna na libulu banda sala kopi wana. Banda teka na batu wenza libulu. Bongo te Roli bongo te. Banda teka na batu na wenza libulu. Mama na kosi. Banda teka mabaya. We place yati. Wenza libulu na boots. Na Barumbu. Amoni mer. Yango la kote ba kasai ba kote ku. Kasai yanga ina ozoma na oloba. Siko la plus grande. Eza wenza munene. Zandu. Yango de marché central. Comprendre? On a ce qu'à l'époque wana. Oh oui mère. Oh, wana bière yanga na ça bien. Eh bien, la louba bière ça est bien. On a ce que tolongo na Barumbu. Tolongo Barumbu ce que to kiti ce que tolongo kote kote. To qu'est-ce que bandal? To que bandal. Ouais bandal. Bandal siko. Na kango ponga na mwana bandal na bandal na kango. So lobi bien. Bandal. Papa. Asengi bandal. Tokina wenza baluba. Wenza baluba. Papa wenza baluba. Papa, wenza sinkin. La plus grande wenza bandal sinkin. Ozo man. Papa pas sinkin. Ba se le ba kanganga papa. Wenza molar. Wana yeba. Suka na wenze. Ouais, kolisi bato à l'époque, même au bout tu as bina gimbondo wana. Ando so mbambisa okaukane. Comment? Quand tu sors les lois. Église wana ya na comprendre mouton, na comprendre place ba inspiration pour moi coaching mon pesa les maps, moi coaching. Papa sola. Oh man, à l'époque wana ba wenza mbaka bandali yangwana. Oh ba koli même au bout tu es fier. So robeta meeting na ebike, mon mère olamba déjà mu kaparane, moi bitoyo koto wana. Ko wenze mo pesa la kota chibangu wana nde wenze wa luba. Wana wenza ba luba. J'ai mis ma bota. Yango te mama. Ozo wana bandal. Wana piéger la piéger. Wana bandal. Toke ba kitambo pusana kune fo. Kitambo. Na kitambo toki na wenze ba domenga pika pau. Papa, toki na pika pau à l'époque. À l'époque wana so papa toki na nini? Wenze kitambo. Sika mo. Ngoni bangala so koti, avait chiba mbila sima. Wenze kitambo. O asegune ba kan luka. Ba do vraiment confort de kaluka na kitambo. To kangi bango. Na ba Jamaïque kuna nde wenzo ebi. Na ba Jamaïque ko tuna ngo, na ba Jamaïque to kina ba wenza ba cimetière. Ba au moins to ke cimetière. Wenza cimetière. Ba mère ba ka ba ndunda ba panier, ba bassin amona ne ba so ko wenzi. Ba ko teka ndunda wana. Ba GH, oyo ka mambo ebi ma. Non. Ba ko tuna na bino bino base sute to longo li base. Na siko ngalema. Comme siko na ngalema la ka munene. Ngalema munene ko. Na ngalema. Papa ngalema. To ba na pompage. Wenza pompage. Moi wenza pompage. Na rond-point wana. C'est donc mati papa. Wenza barré. Mais na DGC. Vous comprenez? Papa. Wap. Wenza ipen. En face à l'université. Wana ebi. Wenza ipen na face à l'université. Vous comprenez? Papa. Wenza météo. Oui wenza météo. Est-ce qu'on a hôtel la place ebi ba réponse ebi. Oui wenza météo. Na ebi. Pour ba kitso bo fande la ba meuble bo sepela na ba sala ngwa. So don le kana po kene ipen. Tuna na bino ba réponse. Boko tuna boko wenza lalu. Nani yona ngana loba. Wenza la na Delvo. Papa na couloir la lu. Tina se mobutu aka na résidence mona se wana. Mobutu. Oui. Yebi mamona ndina ajene uzara mwam ke mamndeni ka tena résidence. Jésus a bandimi sa so Jésus ngana iba Jésus. Na tikala ko mona e. Bobo na ndima ko histoire mobutu fona na zala. Siko nde to longwana bo tangi da Delvo tangi monga fula. Na monga fula. Tona papa. Badiading. Wenza badiading. Papa. Wenza mbila. Pemina basanga mbila. Papa. Wenza commune. Abu pia wana monga fula. Tesuki wapi? Tesuki metoke ko? Ti wapi? Me ba kana eba Kongo bien. Ba nini ali ba o. Ba pumbu ba selema. Oh, na bosse ni bu mundeni. Oh, bosse ni bu mundeni ni. Toko voter pa toko voter na tanga langa te toko voter. Lobano nani? Na bumbu. Papa. Na bumbu zaki na wenza fota mobali. Wewe wenza fota mobali. Pourquoi fota mobali? Pona ni? À l'époque, papa bumbu wali mbisanga.
eza histoire na bango. Maman Boum. À l'époque papa Boum ne mibal batika mbongo na tongo. Ba ba ndotika na tongo te. Maman na bibi nan. Non non rien en pesa. Et coïncider à 18h, à 19h, maman aux hommes osani OK Wenze. Parce que Wenze na ndo zaka wana. Parce que là yo yé. Mais maman po no Wenze. Maman bonga na lobani, faut ta papa te. Apesi ka mbongo siko. Ya mo etika la faut ta mobile. À part wana. Papa, Wenza moselu. Akotuna maye moko. Akotuna na. Apa Wenza moselu. Ozongo man, apa Wenza moselu sikoyo. So tu na selembao. Au moment na selembao tu na plus grand Wenze. O tu na benga Wenza selembao. Mais Wenza selembao ezaka la ngambu ya la ngamba Boum. Nanganda non, Wenza na ka selembao wana munene wana yakota na Bumbu. Bakota babaro ba ligue des champions, ba Jojo wana Wenze ya selembao. Ko banda kitoki mosi, ti prison Wenza selembao. Les côtés la porte na kuna esi nango de toko sa. To beti la ville ncha. Allez, mimanga siko ba Kongo mamuke. O memi na ba Kongo lisusu, ba Kongo nini? Ah na matadi kasi. Na matadi dona Wenza Damar. Wana kuna ville, Wenza na bango na ville, Wenza Damar. Papa, apa Wenza Damar. Wenza Nzanza. Papa, apa Wenza Nzanza. Dona Wenza Mvoadu. Na Kimpe, wewe na Kimpese. Gimpese dona plus grand marché Gimpese. Vous comprenez? Wenza Gimpese, Wenza ya Kasangulu. Vous comprenez? Wenza na Mbantangu, Wenza Trina. Pembe na stade. Mama yaka nango. Yaka nango maman comprendre. Comprendre matadi à comprendre. Vous comprenez? Toke boma. Na boma. Na boma sko maman. Na boma ke la boma. Wenza Dumbi. Yango te mama. Wenza Dumbi. Ah, bata boma comprendre. Bongo de papa, Wenza Dumbi te. Wenza Dumbi. Wana boma. Wana boma. Toke mwanda. Na mwanda. Papa mwanda batuni. Wenza Bitula. Na mwanda. Wenza Bitula na mwanda. Siko to tolo bani na bandundu. Angola. Na bandundu. Na bandundu papa sek na bandundu. Wenza pika pindu. Le plus grand marché na bandundu. Vous comprenez? Le plus grand marché na bandundu Wenza bandundu. Na pika pindu. Vous comprenez? C'est ce que Lubumbashi. Lubumbashi papa. Wenza Njanja. Ah non. Ari modogo la Canadi na moni na Canada na moni mwambala komi ndoki. Na Braza, Wenza munene na Braza. Na Braza papa. Wenza poto. Papa na Braza. Wenza total. Nagin Abu Pia na Braza. Merci papa. Toke point noir. La point noir. Papa. Na point noir. Wenza mvumvu. Na point noir. Na Braza. Toke international. Angola. Nyos foto singa papa. Papa. Wenza Ginkolo. Lufu pa Ginkolo. Papa. Wenza nini? Wenza Caskel. Caskel na Angola, na Luanda. Papa. À part Caskel. Wenza Avokumbi. Luizo elanga depuis Luanda. To confirme Kambo pe sa sendeni. Wenza Avokumbi. Voilà donc. Parce qu'Afrique du Sud, toke Mozambique. On a l'international, on a 3 pays pour te comme OK vraiment la souka. On a Ponelo Paris. Na Paris papa. Ah bah parisien, Château Rouge. Le plus grand marché na Paris. Château Rouge. À part Wenza Dimitri, Wenza Dilancourt. Namboka JB Kumalu. Namboka JB Kumalu, bon kuna so basela alimentation. On va appeler la basela alimentation pour moni Trump am takanda. Aya kokuta bate kambisa mai na Wenze pesi zei apandi Wenze. Abi désormais bino tout Wenze na alimentation. Sauf que na Londres on a Wenza Tottenham. Pour bon basela la ville là bon. Wenza Tottenham, j'ai dit nadi luma ya seki. Oko papa akamwe Wenze wana. Voilà donc pour na Wenze na Bruxelles. Bruxelles toi la galerie d'Ixelles na Matonge. Wana copie tout même copie chombo ya koyiba ya nini sala mara wana. La Bruxelles va iba. Batinde iPhone. Si on a le lendo kane ba be. Bon ya baso no ya sigata. Basala ka kopo bandi bu basala kopo. Na Afrique du Sud. Ban Afrique du Sud ba otala Afrique du Sud ba na marché munene moko Gambela. Neti ya biso. Oui Gambela. Ba benga ngo Gambela. Marché Gambela en Afrique du Sud. À part l'alimentation. Parce que il y a pondu bon à l'époque en Afrique du Sud pondu ezaki flair. Mais laisse ko Gambela yé ne lo pondu vraiment liango. Zo man. Ba pays mususu kasi. Bon. Ba pays mususu ezali mais prochaine. Yebi ka TV Satan
réalisateur a signalé déjà que tout mon côté déjà mais et ça nango na betango ata prochaine émission on a parlé sur betango MSK Robas na sous-sol bandeni la loi tangi na Suisse té. Il y a de Londres na otanga nango za no pio. Autant. Na otanga. La loi esalinga bien dosko ba wenza na tout. Eza na katia. Na katia. Ba wende tout na tangeza a. Eza na katia. Toke nango abu pia. Voilà, comme vraiment la souka, que Mamba Boy, rien à dire, car à la mission, la micro libre, puis la louba bière, elle a toujours une inspiration. Elle a bino, mais c'est les flamingos, elle a louba bière, moutaïba bar, tout à Congo, international, les lots comme Bawende. Prochainement, et l'homme super oya, donc parce que l'inspiration, et ça le comme la souka vraiment. Surtout qu'on clôturer, au clôturer vraiment la banane pour passer tout le goût au batala. Ouais, merci beaucoup, Jemima. Nanengo au pensée nangai. Na comprendre bien la patience na we fouti pour yako luka na parler ababina ke wenze dans une recherche aux elinga en tout cas binde to kenda nango da ba mbote belé na maman Brigitte Katanda babi maman stratège maman Tinati masabata papa lycée Katanda maman na Jiveshin to na pesi mbote na maman Maria Santa na kata Londres na pesi mbote botala raba bonane yango maman maman Emilie Nzemba ya tous pepele ya mbetolo maman Likeleba. Maman, mbali boso mwana loba. Yo mo utalaka ba wenzo pe maman. Ata bouteille moi d'opel na mela. Zo mama na pesi su mbote belé na Pera Lomi na kati Londres, garçon likukuma na kati Londres na pesi mbote. Na pesi mbote belé na Carmel Sungu lèvre électrique na kati Paris, Jenny Ndombe le Playboy. Na pesi mbote na Graki de 4 airbag ba feti yango na sepela ta ko sepela. Na pesi mbote na Killer Kilesi. Garçon à l'équipe a tout dans le français na bosante massa na ngata ndeyem ta salango Teresa actrice ya vidéo na pesi mbote place à Ali na pesi mbote na Judith Massi ya la banane la fontaine info mondial babi moi sa batou ya Jean David qui a mbote na pesi bino mbote Coca-Cola mon vieux na pesi mbote na vena biso JB Kumaluta ya JB Kumaluta na kata Dallas les grands pétroliers babi na pesi mbote mutabo ya zate agence l'équipe agence tout vena biso JB service babi yende mto sala bato tele lozwi lelo mbote belena bandeko nanga tout ya nanga Jean-Paul Mayaka mbala Virginie Kinoise na pesi no mbote belé professeur ye au numéro contact plus 243 89 688 2000 89 688 2000 boko melanga trop na WhatsApp na Facebook label Maleba Instagram Mali Maleba bo continuer toujours go koma na bosante Pichu na Mbakulu na kata italiana la grande dame na kata italiana na pesi mbote la marraine à nord bino nyos tout ba Dorine Mavinga ba Judith la Fabuleuse ba Domicile Makenza ya Adi Londolé na pesi mbote yo mo pe na pesi mbote babi bobo sa na panier te atoki alimentation panier kitunga demaka abu pia pona wenzango dakane pour la air da air nin to betango air nin ya loba meni na bwana kumda 15h et me vona wela te pola ke vona lambila batu na ki rapide abu voilà la louba bien la loupe c'est les flamingos les lots mais c'est Wenze va comprendre que non l'artiste c'est l'innovation l'artiste c'est celui qui crée so créer ba j'ai ba tumso que on mamba ko sexa vidéo la kanga da ko sexa ba suneta ba kanga ba sobe ba sai ba kanga OK oh j'ai ba pomba leader pas zali sko OK na génie ki zengi kiodo azali puilo azali oh na za soki nani bango tu ba mayonnaise bazali siko ya bima na la louba bière le lobo et monsieur Wenze. Ça fait vraiment énormément plaisir na tout qui branché scotché na EHP Média à travers votre émission Micro Libre que Oyongai Jemima Ibe le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme riche, la beauté femme maman Mokondi na bango tout. Merci à Junior Pidi qui était derrière cette caméra. Merci à maman GH, merci à tout maman GH. Bonne année yango maman. Herbe perruque allait quitter la ngai. Et ça la bien pour la ESP to liaka pena bien to fetara ki toko to la rapena à l'aise yango soir ba voisin et ça la passi JB Kumaluta le vrai pétrolier na Dallas ba meilleur vœu na yo ainsi que toute la famille meilleur vœu
à Henri Modogo depuis Canada, meilleurs vœux à Eva Lamour à cause depuis Paris, meilleurs vœux Nabino Tu Obota la Bisso le doyen Christophe Mafuta na Zeli. Donc meilleurs vœux à qui me pemba la main électrique depuis Belgique, meilleurs vœux Nabino Tu Toza Nabino Ti na janvier. Na janvier na ko rendre compte na ngope na azara vie nanga, na azara master nanga, na azara ya nanga. Na ozela no ti na janvier. On se retrouve prochainement. Bye bye. Nalingi nanga mot de passe Pona banda kona bige. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Madame, on a émission